Mbote na bino nyonso oyo bosomba fidélité ya kolanda Océan de la Presse na Océan du Congo pe na bana bilaka télévision pe na DRTV. Bandeko vraiment boboto bankolo Yesu Masia eyingela vraiment na mabota mabilo pambate kolala kola mukezeli bongo abetide te mingi totambola kina bango na makambo esalamaki ba misusu penza bazala ba bokono na hôpital biso tozoki ba victime ya ko bungisa biloko kasi nzamba apesi biso penza ngolu makasi po to ebala soko kuta liboso la bilo pe pona kopesa biloko ka basango na susi ya kolinga ka ekolo la biso yango na lobi encore une fois bo s'abonner massivement bokozala ka décider lelo penza to bundi pona kosolola na président Prince Epenge oyo bino soboyebi ali mobundeli ya ekolo Congo oyo na bango tokendaka elongo pona makambo oyo ya mboka kasi bandeko banga bolanda biso pe na bokebi yambo ya kofinga yambo ya kochola yango ya koloba makambo elongo banite bolanda na lopamba te oyo tozali koloba toli kolobela nde ekolo yango na lobi bozo pendana no kimia koyoka mona mboka asembola pe tolobana na oyo masalama kilobi kasi tokile nanu na invité la biso bongo tokoloba makambo sosima. Mbote mona mboka. Mbote mama, mbote pe na baibanso bako zwali baku ya kolanda biso. Mona mboka na banzi penza ozalaka na makambo nyonso oyo esalamaka na République démocratique du Congo. Kasi pona milulu ya lobby to bandeki kokenende kobundela minyembwe ekolo wa biso Congo ezalaki likambo ya mona mboka Martin Fayulu madidi te. Kasi boni ekomaki na ba police ya kobima ya lolengo lokola guerre koyiba kotobola bapine kobeta batu masasa bu porta kozokisa et ali nini. Merci. Je crois que Nazaraki content lobby, très content même. Il y a constat moko. Malgré ba gaz, ba balle réelle, violence aux lobby, brutalité policière wana. Nazaki content, il y a constaté que il y a l'obaïté. Les lots, ils ont marqué point de départ. Il y a une autre façon de mener le combat. Parce qu'il faut que l'obaïté au départ, marche Iwana, gouverneur de la ville, qui a interdit Yango. En fait, Kabila, Félix, Ngobila, Bayokanaki, va péquer sa marche. Ils savaient que ce qui bâtit qui peuple a millions de gens. Et donc ils avaient peur que tout comme au Parlement et on ne savait pas ce qui allait se passer. Je suis content parce que malgré l'interdiction, tant que tu as bima et pas d'angaï na limité na mona qui le lingue ba policier ba sopa qui bango partout, bien armé. Et par le passé très souvent tant qu'on marche les akindengwana ba jeune ba manda iko banga mingi. Et malgré l'interdiction, malgré Ndengue, Général Kassongo, à Zuba Radio, nous avons diffusé na Kinshasa awa pour nous décourager les jeunes. So na moni batomi tanu nanzela to kanga, to kotia batona boloko et pekisami malgré ba mituka ya moto, ya moto a chaki nanzela, ba jeunes ba kendaki ko marcher. Et ça, il faut savoir quand même que le baïté, ils ont un progrès dans le sens où combat pour na komema pe pona nzela za combat avant tout ya ko pesa courage na ba jeune et courage wana ye na ba jeune bali nango sikawa donc mikolo ya ataba interdire te et que ça lengi moko na mato ya ba jeune donc ça c'est courage au président Fayulu azo pesa ba jeune wana je l'ai apprécié. Il y a mi balé faut que ba ete marche wana to préparer ngo pendant 2 jours seulement parce que le président s'est prononcé après ça les school na ye. Je crois que c'est vendredi ou samedi, dimanche. Donc, c'est mobiliser, c'est difficile. Lundi, c'est rentrée scolaire. Donc, mobiliser pour 2 jours et les jeunes sont belé. Ce qui police, c'est qu'ils ont bêta, massa, c'était bêta, babilengete, boto, la caméra, buka yangote. Tu as comme la triomphale 1 million. Et je pense que tu as la triomphale. Je suis convaincu. Constant nangai plutôt et sengo nangai zalete lisusu et alete batoban so monete il n'y a pas d'ancien régime et de nouveau régime, il n'y a que la continuité, il n'y a qu'un seul régime Kabila oyo Félix et à côté na kati même violence, même brutalité, même sauvagerie
même police, même commandant de la police, et donc même réflexe brutal au Bazarakanango. Ceci dit, maintenant, biso de Nangambo na biso. Est-ce que tu peux ce lobby avec la même attitude, le même moyen de défense? Je ne pense pas. Tu allez bacher à Kanote. Je pense que tu as une réunion d'évaluation lobby pour te couper ma. Ngongwana comment on toko loba boye et que zika na kati kuna nikola ba gaz parce que j'ai rarement avalé du gaz comme hier. Toute la nuit na waki tolo nangeza li moto likola gaz surtout ya bako bombarder sur la 16e rue wana na limité. Toko ça l'évaluation rapidement peut te projeter une nouvelle action. Bateau il faut que la bango tenter parce que ceux qui vont tirer Félix tant eu confiance, il sera pire ou il sera aussi cruel que Kabila. Ça, c'est clair. Raison au Yongobila, lobi na biso, que marche ezalate, zaineni. Alors, bio, coronavirus, ezali na Congo, donc, bon exposé par Congolais. Et puis, deuxième raison, le bio, Félix Assa annulé déjà décision d'installation à Minembwe. Mais parlons de la première raison. Coronavirus Namboka. Est-ce que vraiment tango ko tala mboka oyo ndenge ba konzi ya kimoyibi oyo ba ko tambola coronavirus za mboka oyo vraiment na dégâts bango balobi Kabila homologue na ye akota na assemblée la bango na yala na Sénat la takashinete mais wana okei na exemple ya Kabila mama mais Chilombo ye moko akei na Goma akomi kuna ngana kansaka akei na Irak na hélicoptère de guerre. Moi, quand on a mon image à Félix na Goma, je me suis dit, ah bon, donc ce type, ce monsieur conscient que Goma est allé western, ils allaient faire ouest, c'est-à-dire que c'est la zone de guerre. Avec un hélicoptère et armé jusqu'aux dents, et bah ouenze tout bah vidé en gros, à tiens bah militaire IDPS, à tiens bah service de renseignement. Moi, j'ai cru que Félix était parti visiter l'Irak ou l'Afghanistan. Or qu'il était à Goma. Namboka na yemoko. Ça m'a étonné qu'à Longwe na Goma, il a abandonné le peuple. Il a même demandé au maire de la ville à négocier na ba miliciens pendant ce jour na Goma ba boma badoute. C'était irresponsable. Et je salue en passant ba jeune ya Lucha au ba marcha qui compte décision na maire. O ya benga ki na ba groupe rebelle pe ba bandinyo surtout à Goma batika ko boma tango Félix Azawana na Goma. J'ai fait la parenthèse pour dire donc réseau ezali ya coronavirus c'était. Sinon na Goma ngai ko zwa bato belé wana o idepesa futi mbongo pona ko yamba ite moi si na ye moko nyankeo akei awa na Congo central na esika memela ki ba journaliste mbongo akei na Matadi là encore idepesa sopi mbongo lokola nguba ko corrompre bato futi so mituka po ba yamba moi c'est Félix mais à ce que je sache selon ba statistique il y a INRB Congo central ezali la deuxième province la plus touchée par coronavirus. Comment Nyankeo est allé se promener là-bas avec tout ce monde-là, carnaval à Sali ou ça là kuna. Pour nani ni kaka marche oyo mokonzambo ka Martin fait le peuple na lamuka, ba benga ki peuple pour na ko marcher, ndé fongo ba interdire. Donc ce qui te zéli te croire même un seul instant que ces gens ont la bonne foi ya comme ma démocratie, to ya comme ma état de droit, to commis sous à misapi. Donc les combats vont se gagner sur le terrain. Je suis très heureux à constater que les jeunes Bazoï Sangalobi Prince et Pengue, qu'est-ce qu'il y a encore, maman? Qu'est-ce qu'on a encore à gagner? Ce matin, on a la télévision, on a Koura et Ali sous soutien à Kisasa. Maï et Ali sous soutien. Moussala et Alité. Au dit que l'organisation des Nations Unies est tellement qu'en alimentation et agriculture. Et le but était 21 millions de Congolais en insécurité alimentaire. Nakati a deux Kassai oriental, na Kassai occidental. Oui. Oui. Na non Kivu, Sud Kivu, pe na Tanganyika kuna. 21 millions de Congolais n'arrivent pas à manger. Est-ce que eux ezali kindokité, eux ezali koloka des envoûtements? Pays riche. Boka oyo to ali na 34% à terre arable. Ça veut dire mabele oyo boye ozwingu ba waki yango moke bimi. Même pas na ngai na kingabo awa so okei na simanda ko na nozala mama na ngai na bi mama pesa ma modèle ya tomate. Bonga na mwa na enseignant na kola na ba jardin na bani.
tokotia boye longo to sa papa la biso nguba yango moko ebimi na baki boye pilipili yango mebimi na lopango na biso na limete 14e mari akinga mboka olenga yiwana soki na kisasa o ba pollution ezali tout ça bloque ebima ndenge yiwana ebongo kuna na minembo ekuna mama mabele yiwana so otali boyolobi awa nde paradis ebandaki esika nzamba avandaki mpona kosala mabele paradis ya solo nde ma minembo ekuna esika Félix apesi cadeau na baninga na ye Rwanda. Donc comment est-ce qu'un tel pays peut mourir de faim? 21 millions sur les 100 millions qu'on estime au Congo. Et vous voulez avoir le respect de qui? Vous voulez na lo bande ko na biso bana libanda mboka eza na Afrika angeli awa eza na Afrique centrale awa eza na Amerika na Europe na Asia tango ba congolais à libanda ba solola kana baninga na bango bivoirien ba ghanéen ba nigérien ba sénégalais na yebi soki bazaka na complexe to bazaka fier parce que tout celui qui voit son pays dans ces détails ici c'est pas comment il se dit na libanda pe mboka basalaki pe campagne ke mabongiso to salaki pona okele ko bundisa minyembo bango pe basali campagne ke bato babimate batindelaki pe bato misolo na lolenge la bango pona ko pekisa ke bato babimate mais enfin merci la ba peuple congolais po ete bato babimaki yango na lobi o sembo la bango le suli kambo ya nzala ndela ngaki mutuna otuni bango otuna bango le suli tango basolo kala bandeko la bango babangaka to bayoka ka mboka ya baninga ndesika ne ozali na raison maman oyebi congolais mo oyebi tengana la kana mwana mboka Pierre Jacques Chalupa oya nakolo baita bokolinga yi afutelinga pe kelas vers la fin awa amemanga na ba réunion belé na ba déjà ba bankage pour ne pas les citer il y a ambassadeur à Portugal il y a Grèce awa en Union européenne il y a des réunions où j'étais le seul noir ici et ce sont pas des petits blancs ce sont des blancs décidés à développer mboka na biso na ba réunion na vandi bonabi tokozwaka jamais respect pa ya bateau tant que mboka na biso kezala boy salité boy tant que ozali na mutuka ya Prado mais avenue ovandaka solo ba toilette surtout caniveau na kati ato lati costume Versace ato yati Gucci c'est pas quoi mais les gens te diront toujours regarde ton pays balobaka toujours soko lingo ba valeur ya moto kende kokota na toilette ya ndako na ye ulenge moko soko lingo ba valeur ya congolais kende kotala mboka na ye tango congolais oyo chaque jour akotinda mbongo na Congo soka anniversaire na Congo ye fasinga mbongo atinda mbongo matanga na Congo fatinda mbongo rentrée scolaire fatinda mbongo et pourtant ye moka na projet na ye ana bana na ye na poto kuna balokotaka mbongo te je ne pense pas que na poto ana nzete ya mbongo bango balokotaka il y en a également qui souffrent énormément pour avoir cet argent même ba obasunga biso c'est pour l'amour de la patrie qu'ils le font c'est pas parce que bana un million c'est là où la conscience doit être de part et d'autre disciplinée à de part et d'autre tant au Congolais a bengi bande konaye awa na Congo lobi marche wana mo bimate il lutte contre qui mais contre lui-même comment voulez-vous que le pays puisse être libéré les loba tout bango ba na France bango ba histoire commune de Paris baloba les révolutions françaises au pluriel pourquoi il y a eu plusieurs révolutions et dans toutes ces révolutions il y a eu des sangs qui a coulé pour la France c'est comme la France et bandaka wapi France et outil musika bato bakufi histoire ba commune de Paris ba Robespierre combien de gens de massacres il y a eu à Paris pour na penser à la liberté ba consumbo kana ba comme longue commune c'est des sacrifices bango ba cancer te kana mokolo moko marche moko de sengeli to benga na régime te bango ba ko finga de Fayulu ba bi Fayulu avocat na ye Ruberwa Fayulu akolia la bato nde passe la bango yango yango balobi ke makambo ya Fayulu no sozali kaka lokuta lobi ba miso balobi o bayoka la kile bisi bango me congolais za lolenge nini mutabunde so etumba ndenge nini mais maman de toute façon tu sais que même Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité ngai na ali chrétien même Jésus-Christ n'avait pas fait l'unanimité même Mandela on l'a soupçonné à un moment donné à kolia na ba africaner wana bato batie Mandela na prison mais ba butelezi ya moko ba komi ba se comploter ba komo lo ba Mandela za kolia na ba Mandela wana même Lumumba à un moment donné nazala kana kalonji tunga mulopwe ou asaka sécession acide Kasai na 60 nazala conférence moko na 2012 na ye financé par Pierre Jacques Chalupa na Inikine il m'a raconté des choses mais kalonji tunga mulopwe
Elle moko alongwe par Lumumba, a comment combattre Lumumba? Croyez-vous vraiment que Fayulu va faire l'unanimité? Non, il y aura toujours qui vont dire ça de Fayulu. Tous ceux qui n'ont pas de je me rappelle un jour où j'ai amené $800 moi après Penge. Dieu me voit. Awa na alimentation eza de pembeni ya CCTV na quoi maison Schengen alimentation wa fongoli sikawana boy. Yamne na maison Schengen na boulevard. Na kena parking na pesa moi c'est $800. Pour nous que nous pèse pas avocat. Écoutez pas le président Eli Martin fait le pas de Famuzito. Mais j'ai vu notre frère là parler de tout sauf de ça. On ne peut même pas parler, on ne peut plus parler de ces choses-là. Mais pour vous dire, dans la vie, même un gars il prend ses pingles demain, il y aura toujours des gens qui vont dire allez à Kana Kabila, allez à Kana Félix. Maman, entendez-vous à ça? Si Jésus-Christ a été combattu pour les musulmans, même Mahomet, le prophète Mahomet, Bangouna ne peut pas dire qu'il n'a qu'à Kana Yemoko. Tu savais le problème c'est quoi? Tu sais l'équipe de football. Na une métaphore. Dans le langage imagé, au moins l'équipe de football, numéro 11 Azali. Ngai na ta on a ko beta ndembo na limité na ndo beta numéro 3 ali gaucher. Mais numéro 11 azaka équipe. Rôle na ngai numéro 3 yali gardien de but apesa ngai ballon, ngana pesa ngo epa ya numéro 8. Numéro 8 apesa numéro 10, numéro 10 apesa numéro 11, toi apesa numéro 9, numéro 9 ou acha mongete to gagner bitumba. Mais ce qui gardien alinga longa na poto a dribblé terrain mobimba tika rôle na ye akende ko tia bi alors que numéro 9 ali maman wana ekomi o ba mongo balobaka ebete bo kenda isika mokote eluli kamba bandeko na biso msusu yango yewana moto ali aina poto aye lokola numéro 5 aye lokola numéro 3 ba pe ba défenseur bana rôle na bango lokola mosala papa ngwanda ko sala et ali malonga mais ali numéro 3 na kati ya terrain ako koma ba livre ako komisa ba article quoi avertir biso si la réalité sur le terrain baninga msu ban États-Unis bazana Europe kuna ba congolais simple parce qu'il y a ba congolais belo balingi mboke se libérer mais pour des raisons religieuses pour des raisons politiques peut-être pour des raisons professionnelles pour des raisons de conviction personnelles ou des raisons familiales balingi ko bima boete baza contribuer na ndenge na bango intellectuellement spirituellement et tout ça mais chacun remplit son rôle là où il est dans tous les pays du monde. Les Américains sont allés à les États-Unis, à la Chine, car pour ça espionnage. Alors, je suis patriote américain. Moi, je veux en Chine. Nazi Baris pour ça espionnage. Mais j'ai aussi son rôle pour le développement américain. Mais le col espion, c'est ce que j'ai dit aux Congolais. Au Yazana Poto à lobby, yenda ko libérer Mboka. Mais yo ko ya awandege nini madame Océan. Tout le bapé vérité. Nous amena ko ko mona biso. Okiti na aéroport. Mutumonga yebiote. Pona ko bimisa même 5 kinwa na terrain mama yo accompagner biso na terrain. Tango prince penga ko saka marche kuna 5000 personnes babimi. Et ali awate, et ali sakate, et ali pona mbongo pété. Combat oh so na tolongi angote, to na tolongi angote ali pona mbongo te. Pona ko loba na congolais bima même ata 5 personnes bo il faut ça là. Congolais fayeba oko bimisa eti na nini. Po ke na iwapi. Soka zoki lokola abwende mama. Ba reveyenga na 23h. Soko mone image mokelika na ba vidéo wana esika ba ko tobola pesa pine garçon moko mona ko la police ba ko bete ba makofi na ba machwa azoki na likolo wana lobe azongi na ndakute ndenge ya liboso na sister na ke na RTVS 1 na okenda na Adrien kuna na famille na ba lobi ba ke nokote ba kontere nyos na uti ko ebisa ndosi ndombasi abenga jeune ka songo pa lobe ba lebele ba nyos te bande ko musu ba ko mona na appel te voilà. Bon, référence. Donc, tous ces gens-là risquent leur vie comme ça. Ce n'est pas pour rien. Pour babima, il faut avoir la confiance. Et belo babima qui wana, ce qui fait la qui wana te banga ko bimate. C'est-à-dire que chacun de nous doit jouer son rôle. On a poto a ko dénoncer kuna ezali malam. Mais yo ezali le numéro 4 et numéro 5 na terrain, numéro 3, numéro 6, il joue rôle na yo. Président Eli Martin Fayulu le numéro 9. Ye mutakotia mongete to pesa ye ballon. To sungaye. Le lobio Fayulu te. Bon, Fayulu la réalité au pesa biso nani. Oh, bon ça ka révolution le lo pesa biso mandoki. Mandoki ya. Mandoki pona to sa bitumba wa eke senga $20 millions. Eke senga
100 millions de dollars. Il y a 100 millions de dollars. Comme ça, parce que, comme on a pensé que boye, le ko la nzeta lipela. Nzoto moke kasi boko noté. Na limboloko. Tia mandoki a tota sekonde makambe kesila. Mandoki yango yali nangote. Mosolo yango mandoki yalité. Bon, olingi to ça la soulèvement. Mais ba jeune bangwana ba bimaki na nzela lobby. Il y en a combien de blessés? J'ai vu moi si au lobby na échanger policier à cause de ngondo na ko bete na zota moi si. Et en passant, je dois avoir le courage de confesser colonel wana yaki a pesi ordre ba kanga policier wana en public ba beta ngondo ba longole bout na ye ba longole chapeau na bete ngondo en public ba meme na camp. Mais ce que j'ai contrôlé c'est que police za au kabwana. Vraiment. Homme soit na pour protéger biso, mususu wana ye pour na ko beta biso ba gaz. Na tu wa beta ki gaz na makolo na ngai wana. Donc pour na ko lobake tango ya ko finga na alite maman lelo soki yo fingi ngai oko baksani ne pa na ngai. Lelo so inga na fingi yo na ko baksani ne pa na yo. Congo ne kenda. C'est exactement les Rwandais. Les Rwandais ont aussi nous amené dans cette distraction là. Ba tout sabito mitu na mitu. Non, on n'a plus le temps pour cela. Lobby ba de banse va comprendre était Félix Sena Kabila comme mutu moko. Que violence aux akina kale kaka yango de continue. Ne nous attendons pas autre chose. Ngai na okamba lingomba politika. Lobby na koza réunion na lingomba na ngai ADD Congo na ba membre na ngai. Ils m'ont dit président. Mais on a eu des informations pour qu'on quitte la terrain ba ko lukayo ba ko zoayo. Mais tant ba ko zoabino, ebi tonga nyi ba ko tuba yo. Ba ko tuba yo tonga ya sida, ba ko tuba yo tonga ya coronavirus. Et quand on risque nos vies comme ça, nous voulons que nos frères, on n'a pas besoin na lobby na bango attention parce que aussi il y en a des gens qui envoient l'argent et qui pensent que comme ils envoient l'argent pour nous soutenir le combat, ils ont le droit de faire n'importe quoi. Je voudrais rappeler à tout le monde que before na bango ils ont before moko louable. Il faut énormément de sacrifices pour nous soutenir le combat oyo. Je sais pas batinda mbongo na banani. Moi personnellement, il y a des moments où je reçois de l'aide. Et bandeko ya Libanda, bravo à eux, merci à eux. C'est pour la partie qu'ils le font et c'est bien. Mais nous leur disons, ceux qui combattent au nord tolongi angote ezali pona bongote. C'est parce que tozali indisciplinés. C'est parce que le lot lobby ezali rouge, lobby comme noir. Maman combat au ya de Gaulle en France. N'a pas ça exemple mingi. Parce que France ezali occupation, ezali sous occupation. De Gaulle a bandit combat à ça qui 5 ans pour libérer France, non? To bandit combat na président Eli na 2018 awa. To sali na nous désanté. Mais bateau sous balembi. Bateau sous comme douter. Mais tu as 100 millions d'habitants. 5 fois plus grand que la France le Congo. Pour na atteindre le territoire wana nyos. Il faut faire place dans le courant. Makambozo le kalaminembo, tu sais qu'il y a même des gens qui disent que là na baye bien côté. Courant et réalité. Information za kolekate. Ba média oyo l'état oyo ba sobi ba journaliste nyoso na mbongo. Ba komika ba journaliste ya koluka mbongo. Bino kaka ndebo kondimba sacrifice boko sa lelo. Donc comment les Congolais ne peuvent pas comprendre ça? Oyo azana pota lobio ngai na pasa fayo na koya kuna ko libere mboka. Mais yaka na oki mususu wa bina na Angola kuna. Mais na Angola na ebite soki ya na 20 Congolais o ba plus populaire na Angola que ngai prince pengo niko maenge na Angola. Basi batinde biso plus de 20 fois invitation na Luanda. Mais pour une raison de sécurité, on n'ose pas partir. Parce qu'on ne sait pas comment on va le sécuriser là-bas. Mais les Congolais nous aiment comme pas possible. Chaque jour, l'émission en direct, na Luanda, la télévision, la bande, la communauté congolaise, na Luanda, mais à traverser, ah non, à se déguiser, à se déguiser, on a Congo. Donc, on ne va pas résoudre le problème avec des suspicions. Il faut qu'on se fasse confiance. Le président élu, Azan numéro 9 Nabiso, numéro 5, Tozui Ballon, Topessier, numéro 6, 7, Tokenaye. Ce que c'est l'erreur, il y a une façon à Koloban, Tebiso Nabiso, Tobi a erreur de Yango et Salami Awa, Toye, Tobimbo. Président, vous avez peu mototon, vous avez mototé, vous avez ça erreur. Mais le plus important, même maintenant, moi, si on a un dakou, erreur de Salamaka, mais vous savez, vous voyez qu'on a balabala. Même mes petites sœurs n'angaï erreur moko. Azana Lubumbashi mais moko boye coopération ezali pe na téléphone to lobi yo saki boyere place na oui ya na ndimi na salaki to lobi nanga ya saki le sika mo pe na ndimi et puis on continue. C'est le Congo qui nous a mis ensemble. Et si c'est pour le Congo,
À moins que ce soit pour des raisons égoïstes, parce qu'il y en a qui parlent, parce qu'il veut faire plaisir à une telle personne. Comme quelqu'un m'a dit de l'Europe, Prince Pengo, comme il est leader mon Tika Fayulu. Je lui ai dit, mais vous pensez que Prince Pengo n'a pas atteint d'objectif féminin, vous atteindre le lot? Non. Ceux qui n'ont commis populaire le lot, ils allaient parce que Toko Bundabitumbana, moi, Namboka Martin Fayulu. Toko le Bela Congo. Ceux qui l'ont attiré le Bela Congo. Comment on a sauté? Prince Pengo n'a pas chef de personne accompagné mon awa. J'ai tout laissé pour ce pays. Vous aussi là-bas en Europe, vous prenez le risque pour ce pays. Alors, attention. Toko le Bamikoleza Okenda. Toko surtout comme na 80 tabissons au Congo, il a toujours na. Et on aurait gagné quoi? On aurait gagné quoi? Tout ça, c'est 40 ans que c'est insulté. 40 ans, il y a Kolobela Makambo Yambongo. On aurait gagné quoi? Président Martin Fayulu Lobaki na dernier point de presse. Alors, depuis Nabotama, s'il y a quelqu'un qui m'a corrompu, ne serait-ce qu'avec $10, Aya Awa. Bilo ba journaliste tout pour sango. Aya Awa, Atombola Musapi. Tokenda na devant ba média tout. Aya Sabiso où et quand et comment. Il a démontré, il a dit. Non. Quand l'ennemi veut semer la confusion dans votre camp, il vous amène à vous soupçonner entre vous. Et les militaires, Batubalata Kasokoto, Nde Bayebili Kamboyewana. Ennemi nakati à fond alinga toujours comme ma confusion pour perdre confiance na chef bosamboube au moins okola bafulumi so ba ko tambola boy so ka bonyatika la liboso na bango boy bango tu palangani. C'est comme ça qu'il veut le faire, mais toi suba na mikete toi li bazo baté, c'est le Congo qui nous a rassemblés. Nous allons continuer la lutte. Homologue vital de la mère alobi ayebi voilà mais mutu azali kuno bachaki le kwa mokonzi alobi ye azali ko continuer ko sala pa moni décret mo côté o epekisi e ko sala mais Robert alobi makambo na yebi te bani ko yebisa bato o baza ko katana ba soutenir Félix bande ko na biso ba ko soutenir Félix parce que bande ko na biso IDPS. Ngai Nazalaki a appelé na intendance avant comme campus la semaine passée. Bana IDPS bateka kana ba cabine na ba silikieli Félix tant makamba minembo ebini. Balobi vraiment tout monde que Félix a traître. Bazaki bata IDPS non? To lobi na bango pendant une année et demie. Ba yoka kité. Ba finga kibiso, ba lobi ba fingi même ba maman na biso. Chaque jour. Mais tala bango ba bengi ngai Prince Pengo bozaka na raison na bino. L'intendance, je vous cite très bien. Pour vous dire quoi? Bande qu'on a besoin de changer. Te parce que tu as fait bango. Ba ko changer parce que tu as la bango vérité ce que zali. Et yeba ete maman soko yebisi mutu vérité. Ata boy kon dimama public. Même tant on kota na toilette ne ko sans ngo nene. Au kansa bia madame Océan le baki vérité. Prince Pengue a le baki vérité. Lelo et belé va comprendre que même marche à lobby, violence salama kiwana. J'ai vu des gens de personnes qui ont condamné ça. Qui ont dit Fatih doit faire attention. Là, il est en train de sombrer dans un modèle à Kabila. Ce sont eux-mêmes qui ont vu ça. Lelo, Bougoumès et Aminembo à lobby, je n'ai pas vu là que c'est contraire. Ça veut dire quoi? Na droit administratif, il y a un principe de parallélisme des formes et des compétences. C'est celui qui nomme, c'est celui-là qui révoque. Normalement, acte qui fait. Il y a quoi installer il faut acte contraire de Salama. Tino moment to koloba oyo Minembwe est toujours une commune rurale rwandophone. Pe Bougumesa Minembwe azali toujours installé. Il continue à travailler, prendre des actes. Ndenge pobo koyoka ba Rwanda baza ko longwa na Kigali baza ko kenela Minembwe. Parce que ce qu'ils veulent faire c'est d'avoir un poids démographique et critique. Base de la majorité des Kuna. Félix a promis d'annuler, mais il a promis d'annuler quoi? D'abord, un chef ne promet pas, un chef agit. Il a promis d'annuler quoi? A quoi annuler? Minembwe décret, ça Minembwe était à la commune rurale, to a annuler installation ya Bougumès à Minembwe. Dans tous les cas, ce n'est pas un discours politique, un acte administratif de un. Et de deux, ce n'est pas son niveau. À ce moment-là, c'est Premier ministre. Il a causé un décret pour annuler décret. Parce qu'en réalité, Zakinene, Matata a décret pour créer. Tout d'abord,
et bandaki na Mozito. Mozito Adolphe Mozito a créé ba ville na ba commune kaka na logique ya décentralisation. Mais tant Mozito a créé ki ba ville na ba commune, Mozito alobaki Minembwe eki kozala communauté. Mozito alongolaki Minembwe na liste. Tango matata aye kozwa nini na yoana, matata aye kobakisa Minembwe na kati. Mais mbutu de côté la Congolais muso bakobaki ma conscient na kati yoana ya AMP à l'époque ya Kabila na 2015 ba ko suspendre yango. Tango Chibala ya IDPS, encore IDPS, pour IDPS na pesa toujours Kabila babeki. Chibala nde aye kozwa décret wana aye ko réactiver ngo susu. Nana pesaki proposition na Chibala ezali Mova Sakani na Ruberwa. Nde ba Chibala na conseil de ministre signé sur Mukanda peut être Minembwe ezali installer ko la commune. Siko élément moko important ngo yebiso mama. Au moins tango pouvoir ko kabeza dangereux. Si bala bazuye le corps la instrument bazuye Kabila bombardé boye na pouvoir. Tango ba pesa ba Kabila pouvoir. Et le konyoso ba ko senga yo. Ko sani? Ko pesa. Si bala même conscience te ya koloba ngai nazali congolais. Na uti na IDPS. Na li patriote. Mais Minembwe o Kabila alingi na pesa yo boye. Si bala azui na kimisa okanga azui ache signature. Le lenge moko boko na Félix lelo. Pouvoir ayebeske utite azui yango maso Kabila ko senga ye ako pesa et donc biso toko mama tolobi lobi na mokonzambo ka toko no rêver et je rends hommage na président Fayulu sincèrement. Moi je ne flatte jamais. Martin Fayulu ne me paye pas. Martin Fayulu ne me paye pas. J'ai dit Martin Fayulu m'a dit président Eli ne me paye pas. Ngai na lobakango na defandaka yete mais na defandaka oui na defandaka Congo peuple oye pesier pouvoir jusqu'à 2023 azali na mandat na ya 5 ans au peuple pesaki ye oyo nyoso alingi Congo akosunga Martin Fayulu a récupérer pouvoir yewana mais comment on a courage wana na landi RFI mundela lobi mais na lekaki na radio allemande Deutsche Welle. Je ne sais pas mais cet homme vient d'où? Alors bien nga abi balobako mutetela na abi oui. Abi mais Fayulu la cause la mutu abandonné. Il faut la mutetela. Pour courage wana. Il pouvait avoir une balle. Ba minduki na bangwana za ruye. J'ai vu même un procès qui a voulu ya kotindi ka boya baluke le boy procès atale longi bo akimi. Il faut être un leader pour avoir ça. En secret par minduki za ruye wana na confusion na musako na GP abeto masa ba balle perdu. Et cet homme là qui a des enfants, qui a une femme, qui a un patrimoine qu'il a acquis, non en politique. Et bien, les banques, on a un message à 20 000 $. A quoi dit ma gaz? Bon, on dit que peut-être Fayulu pour les qui vit naïe. Oh, il y a ça. Respect par ce homme-là. Et c'est pour ça que je dis, nous les soutenons parce qu'on a vu sa détermination, son courage. Dans les contextes actuels, bitumba tokolonga na mabele et tokolonga ngona un milliardaire te tokolonga ngona mutu na courage iwana parce que ça y est na terrain peuple wana ko bimandengo wana te peuple a besoin toujours d'un commandant en chef et celui-là nous serons avec lui jusqu'au bout na tonjo botondi mama pe na rendre hommage pe na yo obongisi ba caméra bozi ba gaz nous bozali toujours esika iwana na tonjo botondi mais c'est le Congo qui va nous récompenser pas les individus. Merci Bandeko. Ba msuba tunanga numéro ya téléphone c'est plus 243 85 324 73 00 plus 243 85 324 73 00 yonde fona pesa merci pour landinga musika malgré ba fatigue lobby et merci Nzambe pe Congo et batela. Amen. Merci encore une fois l'équipe technique Mobimba. Merci à notre trésor Mandala, mais c'est électrique et notre DT la caméra, P à Kosimba montage. Merci à notre coordonnateur Dacosta Mundele El Campo. Merci à directeur recherche stratégique Papi Djaye. Merci à Sango Mokondi Parab émission et pourquoi pas mon ami de tout l'état du Nolo soit. En tout cas, bino tout bisika nyonso bozali vraiment Nzambe alola azala na tout congolais. Bosimba ikolo wabiso, peto bundela yango na division te bande kolanga na bomoko nde tokolonga. Tokutela boko na mikolo mezaliko ya alino moke Monseigneur Liso Yankolo et Mama Nyoso ya Congo, Mama Adja, Pena Anita Babin, ba musulman nga assalamu alaikum, bye.